na shumi makate obo matela kawana oyo fingi olobi non na shumi makate na mi wa kuma koloba kuma ko se justifier ata fanya ya côté ngati na pesa pe mutu mote ponga pesa mutu mote pour ba côté là na kotanda o bien na kotando pene na tuna place nous nous sommes nzela pour bino mikolo boniko se respecter njoto longa ay dérange na ni ça te dérange en quoi parce que tu sois là en privé pourquoi il a privé Mima, pourquoi ça est bolé qui n'a pas ça babé? Oui, là il faut ni pour ma on sa vie, on profite de l'actualité. Oh, tant on profite de l'actualité, vous voyez pas bien dans petit côté. Non, tu peux finir matin, on le bat bébé a une demi-salité. Résultat dans groupe monité mais on l'a déjà. You a pédé. You a pédé. Hein, Jibo, bio. Pourquoi le bat il y a l'hyposition là, on a sali BBLT, mais ça l'hyposition. Pas le moins la Grèce. Il va différent de BBL. Tant que la Grèce, les gens ont bassin, déjà bassin dans automatiquement. Bon, moi on appelle résultat A. Mais quand le balanga te bébé une saleté. Au bandi guerre. Toki na mo bien makas. Toki na mo tokos. Pour des gens auto solana, oza munguna nanga. O solana sarato la finga mama nanga, o solana ye, bosa ba live, o maitaka na ba live, o maitia kuna live l'autre fois afinga nga. O bosani. Ndoko lo bana Géraldine kolobisa Géraldine te bo bino yo sondenge moko. Et puis, tu as obligé de te et volonté dans la bonne tu es obligé de te faire un monopole obligé de te opposer à un lobby. Parce que nous sommes sabinés dans la vis-à-vis. Nous sommes là à finir à cause de ma cabalé sanga. Na ba o ba tinda ba Géraldine wana ba finga nga bo sol sa bango. Alors tala mbongo wana o ba peso salo panique te yo finga nga. Pour no fingo no tando makasi. No bimisa ba matia na o ba makamne be na zango. Na ozela yo ko bimisa yanga pour na za prête pour na guerre o. Mutu nyoso mekanga na otika suite. Donc naza sikoyo na niveau moko na comme niveau moko mutaya finga fana se justifier. Na otika suite. Fefe ya une demi-salité. Na respectant au gafé hein frère. Au gafé pour le bien dans la privée t'es tout sur la privée mais au kinga sonte na réseau hein. Na pe no yoko sonte keba. Pour ma au monate ke au talate ke to za bien non à bon terme. To sur na privée na kabila ka o yo matisa ba finga Rachel ya nanga na live. O matisa ba finga nga tout moment mais o za kananga o sambela mi bale. O so sa to la ndoki o finga nga. O za kana complot bino contre nga. Keba Jijibio, Keba, na Kebisio pour nous très impoli, Keba. Voilà, les abonnés de Jeannette Kinam Télévision, les abonnés de Gloire Pembele, mes fans. On a besoin en direct qui a cherché à Ndekonabiso, Jemima Kokonzi. Ndenge nini fo balongole ba Grèce, ndenge nini babina mo Congo, etoni mafuta, libumo etoni mafuta, fo balongola yango. Et voilà, vos suggestions, vos remarques, botika on a ba commentaires, est-ce que c'est normal na biso ba africain ko salisaka ba biloko oyo bien eza normal te. Voilà, mécanisme mususu ya ko salisa ya ko perdre poids bien ko bongisa taille zata par koleka na BBL na éviter. À vous maintenant nde boroloba pour analyser les na prochaine émission. Bino nde boroloba to lobela yango mingi bien eza nango normal. Voilà, c'est votre humble journaliste Gloire Pembe. Vous êtes face à Jemima Koko. Voilà vos remarques, j'attends ça. Ah, c'était ça. Donc chaîne bino yango actualité nyonso. Nyonso to etali Kinshasa, etali RDC, etali influenceuse et les kaka awa na Jeannette Kinam Télévision. Ko sala erreur te ya ko zanga ko s'abonner. Donc eloko liboso ko sala eza ko s'abonner et ko partager vidéo ou ko tika commentaire na yo. Ko bosana ko s'abonner te po ezande chaîne oyo ememela ko ba actualité, eza chaîne oyo ememela ko ba information, eza chaîne oyo sala ka ba découverte ya ndenge na ndenge. Tout kaka na makambo oyo te tozana ba émission na biso ko la star en ligne, tozana ba émission ko les larmes des pauvres, tozana émission ko la mbokolo makambo vraiment normal nana lobelanga na vidéo à toi loba na muku nazala pasteur ata bino moko bwana miso ko mona te muku nazala pasteur hein ata muku nazala pasteur muku bien muku nazala muibi mutakala ba pasteur te po mitakala ba pasteur za mitakala salité bayeba osokola ngo te to mutambo batemaka na shero bazote wana masa sambe swaka bango moyeba
omoni pasteur azoteya azosimaka likolo ya pantalon boye aningisa pantalon koto watelemina no kota cher ye wana pasteur akangami na cher kole serré na cher azomikwanza masasambe ezoswa ye bazalaka na te akokata ata masasamba te yo ozokompare mutakala ya munguna na mutakala ya fwati oza mayele te ozo compare mutakala salite wana evime ezanga nango mabindi ese ekweye elemba esala nango mpe eloko ya grave te mutakala mabelongi mabe wana na mutakala fwati papa titala mutakala munguna yeba osokola ta mai po ye moko abandi otambola na banye na bakaleson ye moko azotambola na banzengela ya nye na kaleson mutakala na esiko ayebi kosokola nango mai yo ozo compare mutakala munguna na mutakala fwati ngana nakokisi meme 30 ans te nga naza mwana 1995 le 20 juillet